Bonjour, bonjour, bande konangai, la grande famille à l'éternel Yahweh. Nous avons toujours na esengo kozala liboso na bino, pambate. La famille de Dieu, nous sommes bénis et nous sommes puissants. Et sengeli to solo laka, to kabolaka ba expérience, pona to quoi évoluer. Donc, je profite de saluer tout le monde au nom de l'éternel Dieu. Et sans oublier mes bien-aimés, frères et sœurs cassessistes, Kimia, Peace, paix, page. C'est toujours votre bien-aimé frère Fumuntoto Lucas, le motivateur chercheur. Lelo na ye lisusu liboso na bino, liboso ba écran na bino, liboso ba téléphone na bino, pona tolobela libala. Libala papa na mama basangani bake kofanya na ndako. Mina kati na ndako kuna ezali na makambo oyo esalaka pasi. Il y a des choses oyo tantôt esalaka mama passe, tantôt esalaka papa passe. Donc lelo tozali kolobela makambo oyo eswaka ba mama. Makambo oyo esalaka ba mama pasi. Yango tozali kolobela mokolo mwa lelo. Et mikolo ezali koya mokili ya kobongisa biso mokolo nde tokolobela makambo oyo eswaka ba papa. Donc tolobi oyo eswaka ba mama kati na libala, kati na mabala. Nini emonanaka tango papa na mama baza ba fiancé, bazali ko vivre mutu na place na ye, bakutanaka na ba occasion moko boye, babenganaka na ba téléphone, bakendaka ba fete bakabwani bakeyi mutu na ndako na ye. Bazalaka mpe omona bolingo za ndenge mosusu. Vraiment boyoka ndenge mosusu. Posa bokabwana kutu te. Tango bana kosola na téléphone kutu posa kutu mutu akata te. À ce moment-là, l'amour est encore très secret. Bolingo za petana ezana sukali makasi. Ndenge tolo baka na portugais, muito doce, a doçura et de mange. Wana basana nous séparer. Mais tango papa na mama basangani bakomi na ndako, ekomaka na biloko mosusu, biloko mo ebotaka, okomona biloko wana ekomi kosuwa mama. Mama ekomi sala ye pasi, ekomi kokama mekomasa. Soki na yebaka boye mbe na yaki na nga libala te. Alo biloko wana ezongi tolobela lelo, quelques points oyo eswaka ba mama. Esala ba mama pasi kati na libala. Que posa libala esila nango fala kende na ye kaka me nafanda kaka pafa sambelaka keno akoka bwana tena mobali tango mosusu baboti bana me makambo mingi ezali kosalama na ndako papa ezali kosala eswaka ye esalaka ye pasi mingi. Alors tokolobela quelques points eza ebele. Ce n'est pas que ono tokoloba awa ce n'est que ça yango kaka. Tokoloba mukie mususu tolobi yango te. Mais ne fils que moi ndambo esalaka mama pasi. Biso ba papa to yeba pona to se corriger. Na tina ete bolingo na biso ekoba kotambola malamu, malamu et malamu. Merci beaucoup. Vraiment eloko liboso tinto lobela awa o eswaka ba papa, ba mama plutôt. O esalaka mama pasi kati na ndako libala, l'hypocrisie ya papa tango mama akoti na ndako ya libala. Ndenge na banaki na introduction na ngai ke okomona mama akomi na ndako akomi komituna est-ce que réellement yende mobali na ngai? Est-ce que je ne me suis pas fait tromper? Comment nazo comprendre te? Parce que comment ça ba film tango wana kokuta na tango za ba fiancé.
Tant que vous solo laka, vous bimaka. Vous sentez que ma solo est ndenge mususu. Ba promesse qui ndenge mususu. Vraiment, nini tendresse zaki ndenge mususu. Mais tant que maman a commis na kati ya nandako, a commis komona papa commis indifférent. Papa a commis lokola lion moko boye. Si moke opus moke biloko wana esoka ba mama. Imaginez que boko fana na mwasi na yo pendant 70 ans, 80 ans ensemble. Mais dès que les premiers mois, deuxième mois à côté na ndako libala est déjà annoté eloko wana. Yeba ke ba mama bazalaka très facile na kozwa choc. Et moi c'est ce que j'ai choc. Akobomba ngo na motema même tamolayi. Et fani na ye et ikosala nini eko créer nini eko démoraliser ye. Et bolingo pe nyonso ko bebela place ko bebela place wana. Pona nini akuti eloko moko boye oyo amoni ke ce n'est pas possible. Et ça comme ma passé l'hypocrisie ya ba papa. Tant vous allez ko linga mama ozali ndenge mususu. Mais tango ozuiye au côté na ndako o changer o komena ba formule mususu. O komi ko bima na yo bimi sa ko laka. O ko ya nyonso lingi tanga ko tuna attention. C'est ma vie. Ngamu de la bomba yo. Est-ce que kite na tika ke mbonga libala na mbonga biloko te. Est-ce que na sala ki ba na sala ba na yo te? Allo. Merci. Et comment ça la maman passe? Maman comme mal à l'aise, à se comprendre est-ce que c'est vrai yé to yété. Et là comme il balait to kolobela awa, oyo et ça la ka maman passe. Et si ça va posa libala. Tango papa ozali ko respecter te, to ozali ko kokisa ba responsabilité na yote na kati chambre na maman. Donc bandeko na kati chambre ezali papa na maman. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la chambre. Alors, tango yo papa ozoko ko kokisa ba responsabilité na yote pour na maman. Maman a sepela, azala à l'aise et soit ka ba maman. Et ça ka maman passe et mabala ebele et kufa likolo na yango. Donc papa, il faut faire très attention. Cherche à savoir est-ce que ma responsabilité nazo kokisa yango, mes devoirs na chambre, est-ce que nazo réaliser yango? Est-ce que dans nazo kokisa ba devoir na chambre, mon partenaire azali à l'aise, azali ko sepela. Donc c'est un point très important oyo esala ka mama pasi et dérange ka mabala et coach saka runi na mabala et coach saka poison na mabala et bon et baby sa mabala et mususu pe et boma mabala. Papa te n'arrive pas yako komisa. Maman na esika oyo ba responsabilité na yo esengel ezala na kati na chambre. Donc papa il faut kotala, il faut koyeba yango et puis il faut que ça là ba effort, fournir des efforts pour être chambre na bino pour garder toujours harmonie ya bien parce que libala beaucoup ça la même 70 ans, 100 ans les secrets de ya libala ezana kati na chambre. La chambre beaucoup solo là, beaucoup bongisa nyonso, la chambre beaucoup ça ensemble, la chambre c'est tout ça se passe dans la chambre. Alors la responsabilité de papa doit être réalisée et comme à un niveau oyo partenaire na ye azala na esengo. Troisième eloko oyo salaka ba mama pasi oyo swaka bango na mitema. Manque ya propriété ya papa. Tala ce qui yo papa ozali propreté. Et ça la mama pasi. Ça bango pasi makasi et kusa bango soni. Parce que maman alingaka pe amoni mobali na ye abimi propre kitoko maman zo sepela. Papa akei azokende en tout cas tamba to komona wana mobali ya nani? O mobali ya maman Germaine, o mobali ya maman Fifi.
mobali mama mimi, ah bah tout le monde, ah vraiment ça va, il est propre, moi ça tout sepe là. Mais tant que mobali usa propreté, hygiène en général vraiment ezali vraiment malamu te, c'est un problème sérieux. Donc boyokana, la propriété na vie à mutu c'est très important. Il faut être propre. Kobana na ndaku tilibanda. Tilibanda. Il y avait une femme, bandeko, moi exemple mouké, il y avait une femme à Bali Mobali naye. Vraiment, tant babandi mo fiançaille ou me la quitté. Anota ki mo loko moko boye. Ki tango papa zali koloba, vraiment il y avait une moi odeur moko boye bien te et zali ko bima na monoka papa. Maman lobi ah na lingie quand même photo bala na naye. Mais est-ce que odeur oyo comment est toujours ekosila? Bon, en tout cas, na ndi makato bala na mais so na komi na ndako, je ferai mon mieux pour te odeur wana esila. Bandeko babalani. Tango bakomi na ndako, mama komo fourni by fort. Somba oyo, moko apesi papa, a expliquer comment muke, atiki na ye, akopesa boye, papa lingite, asala boye, mono mo lingite, asala boye, asale kaka mukie, mama a fournir by fort, pote, eloko wana esila na papa. Tango mususu papa alingi, tango mususu alingi na yete, sans le savoir que eloko wana esua ka mama. Et ça ka mama passe makasi. Papa azo comprendre te. Donc, bafandi, il y a un certain jour boye, mama ayebisi afandi si mobile na ye. Ayebisi papa, nazane kamako yebisa yo. Bafandi, ayebisi moni, tant to bala, avant to bala na monaki, na notaki boye. Pona hygiène na yo, na monoko. Alors, na lobaki que non, na lingi yo, na kobala yo, c'est pour la commune andako. Je vais fournir un effort pour te, na bunda, eloko wana elongwa. Alors, na commune andako, vraiment na bundi, na sali nyonso, conscience na yo eza témoin. Tant mususu olingi, tant mususu oboy na yo, tant mususu esala kangai pasi moko, alors na lingi te na kufa na souci. Na kufa na estomac, na tension, na koma paralyser likolo ya stress ya kanda biloko oyo. En tout cas, ngai na sukeli awa. Vraiment, je m'en vais chez nous. Papa nanga na mama nanga batana no viva et na âge na zanango. En tout cas, ceux qui na kozwa su mobali, ça va. Ceux qui na kozwa su mobali te, en tout cas, papa na mama nanga bakobwaka ngate, je rentre chez nous. Donc bandeko, la mama atiki libala. Accueilli pona nini asala ki ba effort pote loko moko boya papa hygiène komba malamu asepela mais on ne sait pas ezaki erreur à papa on ne sait pas ezaki impossible échanger njokande nyonso ezali possible eko changer nango papa ko surtout quelqu'un bwana na retard ameki ko bongisa bonde la mwasi alobi. En tout cas, c'est fini. Elle était partie. Donc, papa, hygiène na yo, hygiène corporelle, très important. Et l'atelier na yo, très important. Et l'eli na yo, très important. Quand nyonso sala ete que vraiment, ezala malamu, pote partenaire na yo, asepela katango nyonso. Tokei na 4e point oyo esoaka ba mama sala ba mama pasi makasi na mitema kozanga ko réaliser ba promesse na yo papa tango nyonso papa ako promettre alinga ko réaliser te papa soki a promettre chaque fois apesa kama promesse a réaliser kango te soki apesi promesse jour ya ko papa mama bandi ko senga pote asiliki akomi kanda ba jour wana ekomi soki papa aye nanda akote azo ya déjà na porte kangi kanda pona nini ayebi ke il a promis ce que pona ko réaliser azo linga susu te to azo koka susu te alors akomi kanda
lelo o promet o réaliser te lobi kono promet o réaliser te jour kono promet o réaliser te et finalement partenaire na yo komona que non papa ne m'aime pas awa bolingo eza nango te mwasi alingaka balinga ye batalisa ye bolingo mwasi alingaka vraiment tango alobi boy papa pe yoka sikoyo ozosala yango te olingi kokokisa baposa na ye te mwasi alingaka savon alingaka mafuta alingaka monana mwa chaînette mwa nini yo papa tu ne veux pas tant mosusu mpona komeka kokalme ye tu promets mais tu ne réalises pas kozanga koréalize ba promesse na yo papa eswaka bamama esalaka bango pasi makasi. Donc à partir d'aujourd'hui so olingi kimia ezala kati na ndako na bino commence à réaliser tes promesses. Merci. Cinquième point oyo eswaka bamama esalaka bango pasi makasi na mitema manque de vérité ya papa. Papa otonda na lukuta na lukuta eswaka bamama. Tu ne parles pas la vérité. Sikoyo mama komituna ese nafandaka na muyibi nafandaka na ndoki to nafandaka na bandi so nani parce que nyonso lobaka ezaka lukuta po ondima eza pasi. C'est faux. Ezaka mama pasi. Mama na kati na ndako devant papa aza lokola mwana muke aza lokola mwana ndeke ka yonde mutu fo yeba ofinia makasi akufi na ye otike liberté mingi apumbo na ye ochile mingi chaleur ayoki abebi ochile mingi malili ayoki malili. Donc faut koyeba ko gérer ye sikoyo lukuta na lukuta devant maman kele bolingo zaka na lukuta te. Hein? L'amour parle que la vérité. L'amour témoigne que la vérité. Ce que yo papa, ce que yo, au changer makambo, l'amour témoigne que les mensonges. Et comme enfer nandako, c'est le désert maintenant. Donc papa yeba que quand il utilise beaucoup de mensonges devant maman, et soit caillé et déstabiliser les balles nabino. Donc commence à dire la vérité à ta femme. Ezala ya pasi, ezala ya malamu, dis la vérité à ta femme. Et na sincérité ko yebisa la mwasi na yo ako comprendre. Ezala ki erreur, ezala ki faute na yo te, ezala ki nini et mama ako yeba koma nini ako sala. Maintenant oye olobi okosiye. Okosiye. Tant qu'on découvrir la vérité, il faut ça là, il passe mingi. Moi, exemple, Mokeli Soussou, il y avait un papa wana, azalaki papa moko, wanoko sala. Tant banaki ko sala, asalaki erreur moko. Na compagnie, azwaki loko moko ya mukie kaka, ayibaki. Kozwa te be koyiba parce que na compagnie nyonso kosala faut autorisation. Papa azwaki eloko wana ayibi eloko wana sans autorisation. Tant bakomo luka eloko wana bakangi yango pa na ye alors balongoli musala. Tant balongoli musala akena ndaku akosi mama. Que non talaka balinga kanga te na ba collègue bana boye baba. Ah mama esali passe. Bakomi kofanda talaka bana kozwaka mwa salaire mukie sikoyo ba papa zongi na ndako sa musala eza susu te mama azui responsabilité bakisami lisusu. Papa tangu mama ayaki kozwa version nyonso ya bien na ba collègue ya papa, qu'est-ce qui a fait en réalité que balongola papa na musala bayebise que papa asalaka erreur, eza erreur na ye. Vraiment azwaka eloko sans autorisation. Pendant que biso na musala ezalaka, soko zui eloko sans autorisation et comme muyibi. Donc bako bimisa yo peut vraiment licencier sans préavis. Maman asutuki alubi mon Dieu.
ye kokosanga maka mususu et pona likambo wana mukia pamba pamba eloko wana etina te yango biso tokomo souffrir lelo bandeko na ngai libala wana ekota na déficit ya makasi et je ne suis pas sûr que tino lelo bazalaka ensemble nini wana lokuta ya papa or tango esalama soki ayaka ayebisa vérité na mama parfois na minute wana choc ezalaki alingaka comprendre mpe alingaka esila mbala moko elingaka esila parfois mais akosi mama akomi kokende mama pasi ebakisami responsabilité na ye ebakile parce que faut kolukela bana balia ye moko papa mpe alia alo akomi koniokama azomona pasi makasi mpona erreur ya papa asalaka mais erreur yango mpe asalaka yebisa mama vérité alingi te etango mama akotimbela nini vérité wana ebebisaki ndako ya libala. Donc mon frère, dis la vérité. Lobaka vérité pas maman. Dis-nous la vérité et que ça la malamu. Sixième point, kosolo la mingi na téléphone na batu oyo mama ayebite. Vous êtes ensemble avec maman, toujours au téléphone, obenga Sylvie, obengi ton Jacqueline, obengi nani nani, obengi nini nani, obengi nani nani, obengi. Et au juste batu nyonso so benga surtout mingi baza ba féminine basi. Mais maman pe ayebi bangote. Et soka ba maman. Et diminaka bolingo. Ata kutu boza na bino na ndenge mama solo ya mabete na batu wana. Eko sala mama pasi. Eko sala mama pasi. Akomi tuna mais finalement mobali na ngai azana makamu nini, il me garde des secrets. Moi c'est n'ingate pas bombele ba secret. Donc ça là quand même attention, respecte ta femme. Solo na mutu. Osolo na mutu. Soko moni kulinga tetango za na mwasi na yo, babengaka yo na ba inconnu. Non. Respecte ta femme. Lobelaka mwasi no vetu to loba, babengi yo osilisi oyo kingandi. Oyo kingandi. Donc évitons ça biso ba mibali. Évitons ça. Septième eloko oyo eswaka ba mama na ndako libala. Na mobali na ye. Eloko salaka pasi oya septième. Koboya mama asimba telefone ya papa. Bandeko, to yebi yango que normalement téléphone ezali personnel. Mais tant que tu es dans les balles, ce qui c'est vrai, c'est vrai, il y a l'amour dans le foyer. Tu comme à mutumoko. Tu comme à mutumoko kaka na maloba kaka. Oui, tu comme à mutumoko tant dans la chambre. Tu comme à mutumoko en tout. Mbonga papa est comme ya maman. Mbonga maman est comme ya papa. Téléphone ya papa est comme ya maman. Ya maman est comme ya papa. Donc, ce qui bolingo ezali, il y a l'amour. Nazomona te koma yo papa okopekisa mama simba ka telefone na yo te. Koma yo mama kolinga te papa asimba telefone na yo. Ayamba telefone na yo. Donc il n'y a pas l'amour. Bomi kosa te. Il n'y a pas l'amour. Donc papa yeba ke tango nyonso yo zaka na telefone o tia code na yo. Mama ayebi code ya telefone na yo te. Ah non, et ça la ka mama passe. Et soit kaye. À chaque fois que ma téléphone on a télémi OK ko solo la kuna mama ayoka te mais non o solo ka nini na bato na ba kufi osaka ba kopri no sala ka na bato non et soit ka ba mama donc tika mama a gérer na téléphone na yo a gérer la ka bilamba a repasser la kayo a sala ka biloko lia a sala ba chimie ya kitoko biloko soki otonde o sepeli nango o lobi maman vraiment tu as bien préparé, j'ai aimé vraiment, merci beaucoup. À tout gérer le cuisine. Mais téléphone est là comme qui est boyé, ou limite à simba. Non. Donc, si à l'amour, maman doit gérer tout. Oyo ko boya maman a simba téléphone na yo, ayamba, a solo na yango, a beta ba gêne na téléphone na yo, atala ba photo na téléphone na yo, ezali mabe. Ce que o boya ka yeba que maman sala ka ye passi,
et ce que vous continuez peut un jour et que bien c'est le bana bino. 8e point bande ko nangai toke na ko chite na biso. Eza ebele mais moi quelque point kaka to lobeli. To koki ko lobela pona to ko presse na tango. 8e point bande ko nangai papa alingaka kofanda na ndako te na tango azali libre. Ngai boy na osala na musala. Na musala. Asala ka lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Samedi, dimanche afanda na ndako. Mais chaque samedi papa azalaka na ndako abimaka na ye. Soki abimi tongo azonga kaka butu 20h 21h. Et puis côté pe akendaka eyebani na yango penza malamu te akendaka wapi. To yebite, mama ayebite. Et soka ba mama. Et ça la kapasi. Donc papa na temps libre na yo fandaka mingi na mama. Mama na posa amona ka mobali anini abala. À côté bo amoni yo. Moi sourire, moi baje, moi nini, mama pe azo sepela. Ola, bolingo za awa na mokili awa na se, na lola bolingo zalite. Donc tokolinga na kaka mbala moko na motango wana foko profiter zana na mama mokola repos bima na mama beta mo tour na mama quelque part kenya quelque part sombela mama mo quelque chose kana kata magasin moko boya bien sombela mo quelque chose bozongi na ndako eza malamu mama eko sepela mais tant que va temps libre ni na yo opesa ka yango te pa mama yo kaka ubimaka eza mabe mama esala ka ye passe. Et ça, la cahier passe makasi. 9e. Tango papa alinga kobimana mama te. Yo papa obala mwasi. Mais olinga kobimana yete. Et soit kaba mama. Mais comment? C'est impossible. Comment yo linga kobimana mwasi na yote? Pourquoi obala kiye? Chaque fois que bimana mama, et tu vois, parce que, pourquoi tu vois quoi? Parce que quoi? C'est ta femme, sors avec elle. Ya lingi botambola na ye, yo lingite. C'est que ça banjela mususu. Oye ça bango balate. Non, tambola kana mama. Il faut marcher avec ta femme. Et tambola ko tambola na ye, simba jako simba. Kumbela ye God. Batu ba mona ke c'est ta femme. Moi, je peux quand même, hein? Donc, quand toi, papa, tu n'aimes pas marcher avec la maman, c'est mauvais. Et ça, la maman passe mingi. Et ça, la maman passe mingi. Et l'autre, oyo, tout le 11e, ce qui 10e. Papa, lingi ko la sa maman salaire na yete. Bandeko. Vraiment, c'est compliqué. Au bas la maman. Au fan de ndako. Je ne sais pas vous aurez comme esclave ou comment. Maman a partenaire. Une partie na yo. Partie na yo. Bo yokani bo fangani. Bo sala avenir na bino. Bo boti bana. Tan bo boti bana. To bo zo bota wana bo bota. Donc bo keyi vi mulai. Vi to fandaka na ndako libala. Et l'équipe a vu auto l'équipe na ba parents na biso. Et pas ba parents po bima d'aba 18 ans, 17 ans, 15 ans, 20 ans. C'est un peu difficile au monde à mutu 22 ans, 23 ans, 24 ans abima. Ka mingi en tout cas na 16 à 18 ans, 20 ans maximum. Mais ce que ba la moisi, vous pouvez vivre 50 ans, 60 ans, 70 ans. Ce que moisi wana elle fait tout pour toi. A unyo comme pona bana na yo. A osa ila nyonso. Mais yo zali ko sala. Mama aye bakate, ti gagne combien? Mama aye bakate, comment tu dépenses l'argent que tu gagnes? Ce que cause salaire, moi montawana bongisa okena ko pesa na ndako pa mama o chelie, tant mususu pese moi oyaye, tout. Le reste et ne sait rien. Non. Ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour et soit kaba maman. Ça fait très mal na ba maman. Tango yo papa ko se comporter na ndengo wana. Donc papa bongisa. Bongisa.
lakisaka pa mama salaire na yo. Yebisa mama vérité. Tango ozwi salaire, yaka na yango na ndako. Ou bien papier, feuille de paye, talesa mama, mbongo ebimi, bafuti ngai, moi on a zui boye. Bosali programme ensemble na mama. Nous allons faire quoi? Ba produire nango nini? C'est ça. C'est ça. Vous allez venir égoïste te. Non, 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 non. Montre le vrai amour à ta femme. Donc, koboya kolakisa mama salaire et soka bango. 12e point, oyo et soka ba mama. Papa olinga ko présenter mama na batute. Na ba camarade na yo, na ba collègue misala, va même na ba famille mususu. Olinga kate. Mama ba yebaka ye te. Ba proche na yo ba yebaka mwasi na yo te. Eh. Mais c'est compliqué. Tango mama ko noter loko wana et ko sala ye passe. Ah, nazaka na motema mama papa te. Mon mari ne m'aime même pas. Parce que oyo alingaka mwasi na ye akotali akolakisa ye na mutu nyonso. Ata mutu atunite. Tu vois ma femme? C'est Sarah, c'est ma femme. Au moins nakaka photo na bato. Tu vois c'est ma femme. Pona nini bolingo ejali. Mais tango yo lingi kolakisa mwasi na bato te. Non. C'est un point d'interrogation. Ne balobi na anglais big question mark. Point d'interrogation. Pourquoi olingo kolakisa mama na bato te? Hein? Comment? Alors, eloko wana tango yo lingi ko présenter mama na ba camarade te na ba connaissance na yo vraiment pas mingi. Olingi ko bimana yete, olingi ko blakisa yete. Non. Mais la kisaka mama pa bato. Tango bimina ye, bokomi na ba camarade na yo, ça c'est ma femme, hein? Ça c'est ma femme. C'est ça. Mama pe ko mona pende ngwana mo orgueil pe, tango ko ya ba camarade na ye, na mo le fond nyonso. Jackie, tu vois mon bébé? Tu vois mon bébé là? C'est ça mon bébé. Le père de mes enfants. Na fier, ni pas ayebi, maman ayebi que papa alak, ça kana ba camarade na ye. Et yé pas comme on lak ça yo na ba camarade na ye. Et c'est ça. On ne vit qu'une seule fois. L'amour c'est ici, c'est la terre. Après la mort, il n'y a pas l'amour. Donc, profitez. 13e point bande konangai. Kozanga ko considérer mama na koboya koyoka ba avi na ye. Donc mama aza bienvenue te na ba proposition na yo. Tu fais tout seul. Maman participe à te, même à participer au yoke la kayete. Ça fait très mal aux mamans. Ça fait très mal pour les femmes. Vraiment et soit kabango. Papa, s'il te plaît. S'il te plaît. Alors, nazali ko video nanga oyo na ba jeune o bali ko yoka yango ba oyo nani ba balite. Soki ke no yo makambo oyo eko simba te na laksaka mwasi na nga na bato ona laksaka salaire ona telefone nga ageraka boy na boy mo na boy ba po nyonso to lobeli soko moni ke yo ko sala yango te ne se marie pas ko bala te lokolo na no bayi na ote tu restes comme ça célibataire jusqu'à la fin de ta vie au ça no peut du somo te mais na yebite parce que l'Éternel a dit allez multipliez-vous donc à chacun à fois se multiplier. Bon, na yebite wana ko se multiplier kaka libanda au sente au tiki bon ça c'est toi. Mais si tu ne veux pas accepter ceci, faut me obala na ote que obala tu ne veux pas respecter ceci, il n'y aura pas l'amour dans la maison. Bolingo ekozala te. Maman comment appelle ça à vie na yete. Mais vous vivez vous vivez ensemble. Et ça deux parties bosangisi. Et ça anabe bosangisi. Et comme union. Donc maman ko yana part na ye, yo papa ko yana part na yo, pour na projet songolo, bo yo kani bo balancer, bo ko sala nini. Ta mo pe idée à papa e kwei, bo respecter idée à maman. Ta mo pe ya papa e kwei, bo respecter ya maman e kwei, bo respecter papa. Ta mo susu bo sangisi les deux. Et c'est ça. Maman a considéré ce papa makasi tango ba idée na ye quand même pe et zo place
na ba projet na bango eza malamu. Ba papa to yokelaka ba mama to asoseka ba mama na ba projet na biso eza malamu ekosunga biso tokende liboso. Donc tango yo zali ko boya ko associer mama na makambo na yo, c'est difficile, c'est très difficile et soka banani ba mama. 14e point oyo soka ba mama ko boya ko lia biloko mama alambi. Okoya bwena ndako, oh non maman s'il te plaît, en tout cas na liaki na musala. Non maman s'il te plaît, tango na bimaki nakenda kotala sœur fulani, en tout cas j'ai mangé là-bas. Non maman s'il te plaît, na lekaki pa maman après musala natika kolia kuna. Non na lekaki pa grande sœur et pas ya nièce natika kolia kuna. Ça peut être vrai, mais tant que maman a souffrir, maman a lekisi tana ye, tant mususu tumbami maboko pona ko bongisa pete soupe. On a pete soupe, on a abongisi. Il y a des enfants à la maison, mais la première part ya biloko oyo lekaka gu oyo biloko ya nzungu mama lambaka ekena na bol pa mobali na sanya mobali. Alors maman abongisi ngo ache wana na mesa yo oye olete. Mais non, hein? Tel niveau ma papa, voici tel niveau ole na yote. Et ça la maman passe makasi. Donc oye ba ko zali ko bala. Tu peux passer chez vous, maman na yo appelle ce biloko. Lokola oyebi ke moi si kuna ala mafona lia na ndako. Mangez un peu. Lia ka mukie pour que no lia na ndako. Ou bien chez vous et pas grande sœur na yo pa na lui ah maman grande sœur, merci beaucoup mukol mususu. Comment lia ka biloko moi cité? Non 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 non. Il faut que lia ka biloko moi si. Forcer lia biloko. Kumisa yango pe. Chérie, c'était magnifique. C'est tellement bon. J'ai aimé. Encore plus, tu connais toi français. Tout le monde a compris le monde dans l'ingala que non, na sebe na yango mais pour sonner bien. Ah non 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 non, maman, mon amour, j'ai aimé. C'est magnifique, c'est perfect. Maman ça là est bien lengi. Tango lobi pe ko sala mondunda wana na mfumbwa. Akobibongisa lisusu po te papa aloba lisusu likambo wana. Tango zolia pe kumisaka. Tango le na suka, remerciez maman. Maman, j'ai aimé. Na sepeni na yango, merci beaucoup. Que l'Éternel te bénisse ma femme. C'est bien fait. Non 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 non. Ba portugais ba kosa na bango. Oh bango de ba meilleure cuisine du monde. Non 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 non. Lokuta, tu es la meilleure. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Koboya kolia biloko maman et ça les passe. Et puis dernier point, et l'autre le bilaka 15 points pour na oiswa ka ba maman. Et ça est belé. Mais pour na biso to landa pengonga to le bilaka 15 points. Yo papa okoma officier ya maman na kati ya cuisine. Tu contrôles tout. Tango mbongo epesa mi mama asomi biloko o verifiaka. Nyos asombaki. Oyo combien? Olambi combien de njungu? Olambi combien de soso? Et parti à soso wana kate combien de morceaux? Mais bongo boye. Hey, ça ne se fait pas. Ce qui est au salama pa na yo, yebaki mama zali ko kufa na motema, pasi na motema, et si saka bango posa ya libala kende na ye. Mama lingaka autonomie na cuisine. La cuisine ce n'est pas pour toi papa, la cuisine c'est pour maman. Même quand tu es dans la cuisine, tu dois demander permission à maman. Maman s'il te plaît, na chauffer comme maï, na déranger au terre, na chauffer comme maï. Maman s'il te plaît. Parce que la cuisine n'est pas pour toi. La cuisine est pour la maman. Donc, laisse la cuisine pour la maman. Laisse la cuisine pour la maman. Donc, nous avons parlé de 15 points très importants où il soit kaba maman. Et ça, kabango passe. Donc, mon frère, yo muto olandi vidéo oyo. Bongisa ba point wana. Bongisa ba point wana que l'amour est à la profond.
que amour ezala bien na kati ya foyer na bino parce que on ne vit qu'une seule fois. Neto lobaki ete ke lelo to lobili oyo soka ba mama et lobi kuna mokili soka pesi biso lisusu grâce nous allons parler oyo et soka ba papa. Donc biso ba papa to banana ko bongisa ba mama so mitema te. Merci beaucoup, c'était votre bien-aimé Fumuntoto Lucas, le motivateur chercheur. Donc oyo ezali misala to leko sala pona ko encourager ko pesa boyebi a bandeko na ngai ce qui est bon batu na mokili balingi na bango yango te biso leko pesa ba conseil oyo ko sunga mabala ko sunga batu na molimo na mosuni mais les gens bazotala biso te batu balingi yango te mais oyo eza nango biloko ya pamba ya ba bêtise ya soni yango nde batu bazowela kotala mawa mingi mokili mais tosala boni bandeko na biso bandeko na ngai oyo kotala video oyo kobima ndenge wana te abonnez-vous, commentez, aimez et partagez-moi cette vidéo pona to sunga bato ebele ya mabala ebele na mukolo malelo eza lokola enfer lokola batu tomonaka ba combat de cage banakata cage bazobunda lore po mutu abima kuna fo moko kaka kufa. Non, nous devons aider les gens. Beaucoup de gens qui se trouvent dans les difficultés quand la mabala. Donc, partagez, aimez, commentez. Bosunga biso pe tomeko keneli boso. Pona nini? Bosunga biso na sens nini? Biloko net oyangai et atteindre batu ebele et sunga batu. Donc, mes frères et sœurs, soutenez-nous. Nous sommes ensemble et à la prochaine fois. Merci beaucoup. Ciao!